sonzo mbali mwasi oyo mbali ayokaki sentiment te mbali ayoka sentiment pasalela mwasi pasalela sonzo akotia na sena bango basi akovanda yango ta ba 10 minutes ba 15 minutes et travailler tango akelongola ngo so tango mwasi akimaye ala na posa mwasi na zonga soka za numéro na nga akobenga numéro na ngai donc tagia ate mwasi boye boye na nga zonga po to kutana osalela nga mwa domination moko boye pa zonga siko po mwasi azonga mogombo o lelo esunga pe ba pepe na biso Congo isala nini o soko ulia ngo tamso telemaka te olala kaka neti mbali kaka lala siko so ulia ngo ko senti penda ndota kimubali nga penda ekomi normal komo peso pe ba posa pe ya basi pak sana ba bilo mso eza pe na ba kisi susu o ba timsusu ba travailler soki ba chango ba doze nene wa nga doze ezali pona yebeli yango banda ki mwana na yebi ate na oba bimisika o ebele na likiba ona musala ebele kutu bayaka pe bayi banga mayele bakokaka te bazanga soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka wa mbote ya balani ya site na biso info plus na ba nyonso bakolanda biso na libanda ya mboka tozana komina ngalema précisément na ozone to ye kokutana nande komoko za tradipraticien atekaka bakisa bokoko banzete mingi o bino boyebi bino bato bozali libanda mboka tango boyaka Kinshasa bomona rango na yende tokosolola ako-expliquer biso nzete moko na moko utilité nango esalaka nini pe tokotuna ye à part biloko oyo asalaka lisusu nini nde tokopesa ye mbote. Bonjour docteur. Na biloko otekaka eza banzete tozomona biloko ebele eza nini eza bokoko banzete na biso ya mboka bokoko yango oyekoli yango to pe obandi yango kaka ndenge ezalaka pasi ya mokili bamususu bakomi kosala misalo bakandaka te basala na vi na bango konga na yokoli yango po bakoko na ngai balakisanga bokoko banda kimwana ti bakolisinga niveau internat balakisanga bokoko tina moni balakisanga ndenge kosalisa nasalisa bato oyo na balaba pesanga nanu nga mona banda nanu mutu akosalisa tana nasalisi bamoni te niveau ezali sava babimisi ngai yango na bandi esika moko kovandaka pasi wana yabi te na banda nanu kotambola nango tina ozwa bakilia na banda kotete bango bokoko mikolo boni obandi deja kosala mosala ngo eumeli to obandi lelo na lobi toyeba umeli na kobeta pe ba 10 ans na bokoko umeli bandaki mwana beta ata ba 10 ans tina yeba bokoko expérience nango peza nango ona sala na batu pe obamona pe bokoko dautagi apetaka ne normal ezali ope babenga bazana bango expérience ezali oui ozana batu osalisa bazali oyo osalisa bango na maladie ndeti maladie nini oyo salisaka toyeba pe maladi ba niveau ngana salisaka ba maladi ta mususu bambasu maladi APC mutana na problème ta mususu bakangaki mututa mususu moni ta mususu libala ne kufi na do salisa mututa mususu na hernie mutana na hémorroïde mutu oyo pa mwasi atelema te akotelema docteur na yoki eloko mo lobi ke muto bakangai na banzete oyo zo salisa. Donc c'est que toloba ozape nganga à part ko salisa biloko bokoko est-ce que biloko wana o salisaka ya muto bakangi ezaka ka banzete to ezak eloko mususu na se ya makambo biso to yebite eza banzete oyo na sala siko po banzete wana ngamoko dote gipo na yebi yango na kozwa nzete oyo na sangisi tango na kalinga ngo na yebite tango na saleli yango muto na kebo esika nzete ape mona ngo ate tango so ke pe tina ba village ok lukango ti ozango ana kin okomona ngo te donc kisi mususu ezate ozana biloko mususu na se ya nzete te osalelaka nzete
asalaka nzete nasalaka bonganga te nasangaka elamba te kaka nzete kaka nde twana ezalaka nga moko ya moto nayebi kaka nzete wana. Sikoyo tolingi totuna yo na ba nzete tozomona ba nzete tozomona ba poudre cameraman na biso stopira so akozela biso tozomona ba poudre tozomona ba nzete. Est-ce que y a moyen obanda ko expliquer biso ba nzete puis ba poudre oyo tina nango nini donc musala nango eza nini? Ba poudre oyo musala nango ezali nako présenter nako za moko. Oui, pendant présenter biso moko. Yango za sonzo mbali mwasi oyo mbali ayoka ke sentiment te mbali pa yoka sentiment pasalela mwasi pasalela sonzo akocha ona sena bango basi pa akovanda ngo ta ba 10 minutes ba 15 minutes et travailler tango ake longola nga sukola longola ngo tango akutana mbali ni mbali pase pe na kaka sonzo. Donc sonzo eza kokanga mutu, est-ce que eza vraiment ya solo to eza kaka ndenge ozolo baka po bat ba yoka yo bat batala yo bat ba sepela na maloba na to eza vraiment ya solo? Sonzo ya solo batebele baya na teta bango na salela bango basebele basali mbana bango bamona normal ti lelo ba continue kaka koya kaka apa sa sonzo pe tozali pe kaka na ba domination na biso ndenge ezala kaka oyo mbali oyo bali oyo mwasi oyo dans mwasi akimaye ala na posa mwasi na zonga soka za numéro na nga akobenga numéro na ngai donc tagia ate mwasi boye na nga zonga po to kuta na osalela nga mwa domination moko boye pa zonga siko po mwasi zonga eza domination. Oui, ezwaka mikolo to soko sali yango mbala moko mutu asaleli yango mwasi ou bien mobali azongi oyo ndenge wana ezwaka mikolo te soki lelo kabokutani na ye osaleli yango eza nango kaka bamakila na oka ndenge ezala so pakoli yango kamba mato bokutani kaka oyo koloba mpe mwasi ayoka ntango ye na kanda no ayekuta no santi oyo te atoza otyaki yango na munaka tobengaki na pareil akosani akoya kaka oyo eliaka batante to continue totala babiloko mosusu olakisa biso oyo tobengi yango eza ya mogombo oyo lelo esunga mpe bapepe na biso Congo esala nini oyo soko olia yango ta mosusu otelemaka te olalaka kaka neti mobali kaka olalaka sikoso olia yango okosanti mpenza ndotaki mobali yanga mpenza ekomi normal ekomi opesa mpe ya baposa mpe ya basi pakosala na babiloko mosusu eza mpe na bakisi oyo tobengi yango moringa etetaka biso tanso emoraidi mobali oyo ta mosusu afongamaka te nzoto esilaka epambapamba kotyake sexe na biso mobali ekota na kati eza kaka kolemba kola kaka bapede sikoso na posa mobali ne ezonga pasalela produit oyo moringa esani ekozonga. Docteur, toza na problème moko na culture na biso bato balobaka mingi ke biloko bino botekaka eza na badose te. Est-ce que biloko oyo ozoteka eza na dose oyebi prescription nango vraiment to eza kaka ozoteka po oyo ozwa mbongo dose ezali to eza te? Biloko nazoteka eza na dose ça dépend tozoba lelo baminganga lelo babime ebele chèque eza na bete ebele akotinda produit boye baminganga babime ebele oyo anga produit na nga dose nango ezali so natini produit okomona mpe nayebi so osala yango boye osala yango boye dose elekaka te nayebi te na baproduit mosusu oyo bato mosusu batravayaka soki batiango na badose aneni oyo anga dose ezali mpo nayebeli yango bandaki mwana nayebi eza te na oyo babimi sika oyo babandi lelo obima nga deya na bande na obanda kala. Docteur, yo ozolobaka ke yo obanda nango kala mais ndenge nini ezali mpo bamisusu toyebi bango balekaka déjà na batelevizio bamisusu basali bakombo donc toloba totuna yo toloba ke yo leki misusu na musala to eza kaka mpona millier ou bien ndenge nini? Ndenge kota musala eza na ebele na leki bango na musala ebele kutu bayaka mpe bayibanga mayele bakokaka te bazwanga baje leta bakokaka te nalakisa bango bayiba opese mayele ntango oseki kuna akesalela yango ye azoleka liboso otika nsima yango nazwa mayele apesa motu mayele te niveau ezali nayebi mosala neti moto asalaka mosala oyo akoyepa na nga akosepela mpe mosala ya bien anoya mpe na bato mpe mosusu mpe oyo nga nano mpe namona su te. Docteur, yo olobi oleki bato ebele bamosusu bayaka mpa na yo bazwa mayele nakoloba ndenge wana eza te ke peut-être mpo ozoluka obima bato bayebi yo te mpo ozoluka obima yango ezosala ke oloba bayaka epa na nga oyo na travayaka bape ebele ebengaka mpe ya libanda yebaka asala yango loko bakombo yeba na présente omonaka te nasala bango baproduit
kendaka basepelaka mpe produit yango nasalaka. Docteur banzete silina onte tozana banzete tona banzete ya mikie awa tozana banzete misusu awa soki koyeko expliquer biso eza pona nini et puis to tuna yo musala nini osalaka à part oyo ndenge olobaki eza na badomination ya basi na oyokaki yo mpe olobaki ke mutu soki bakangi osalisaka opresente biso nano banzete et puis tokotuna yo misala mosusu oyo osalaka mosusu oyo nao bato bayebi te. Eza kabengi yango kitamata. Kitamata oyo eza mobali oyo atata mosu eloko ne elemba nango soki aza na posa nzoto eninganaka ye moko soki alia yango asimoni mwasi aya nzoto esentir ezala mwa bien yango moni baliaka nzete oyo kitamata. Donc mosala nango eza mobali oyo asantaka te soki alia yango akosentir ke no azongi. Mobali oyo asantaka nzoto no eninganaka te soki alia yango akozonga normal anomona bena soki moni mwana bon totuna docteur nde tolobaki ke olobaki oza na misala mosusu osalisaka mutu soki bakangi soki mutu wana bakangi ye kokanga yango eza ya kokanga na prison kokanga na kisi to kokanga bakokanga eza ebele kokanga nini oyo osalisaka mutu soki bakangi ndenge obi kokanga obi ya kisi soki bakangi na prison so bakangi mutu na prison aza doit kobimisa mutu na prison nakosala kisi nake abimisa mutu na prison tobenga yango mutongo mutongo wana kotravaye nake nango kuna so te napesi yo mokolo makambo okei nalaki soki ndenge osalela okei pesi ndeko no ntango su biloko alie ntango soki otikile mbongo ntango yo ozobima boye ndeko no mpe na nsima azolanda yo paksa neti basi ozoloba basi oyo babotaka te basi mosusu ya banganga mosusu bakomokanga ebele babima bakenda bayebi ndenge batravaye kisa basi te baoleka na bemisio ebele bakoka te nga soki moto oyo mwasi abotaka te atravaya yango nayebi kisi na ngai nasala nzete nini nazwi nzete oyo nasali natokisi nasali ntango napesa mwasi eba une semaine mosika ntango so na 3 jours mwana mwasi akangami azwi zemi. Docteur kolobake osalisaka basi oyo babotaka te mingi na mboka na biso tozomona bato problème docteur tolingi totuna oyo lisusu badocteur ebele bazalaka spécialisé na eloko moko boye yo oza na spécialité te osalisaka nyonso to oza na spécialité moko eza ke Dr Guy aza na spécialité na ye ke na likambo oyo asalaka ngo bien malgré ayebi makambo na ye nyonso to yo oza na spécialité moko oyo tokoki koyebela ke Dr Guy asalisaka oyo makasi eza asalisaka babilo mosusu eti basi mosusu azalaka mobali amatie ayoki kutu sentiment te ayoki mai ntango omona ayoki bongo ake libanda asentir ayoki bien mwasi oyo aza na volonté na ye so mobali na volonté mpe ya mwasi akoyesa mwasi clair mwasi aye epa na nga Dr Guy nasali nini nasaleli kisi asali nini kisi ntango azotravaye yango ntango akutana na mere mobali asala nini ayoka pena mwasi ne sentiment ndenge azalaki mwa liboso te ayoki pena sentiment normal yango tosunga bandona so basi mwasi amoni nzoto eza bien te ezala kofungama aya abenga limero na nga asala nini abongisa nzoto na ye ezala mwa bien. Donc yo osalisaka kosalisa yango eza ya tokoloba ndenge nini mwasi oyo aza maladi nini pozoloba kaka mwasi oyo ayokaka bien te faut préciser bamaladi eza ebele hémorroïde eza maladi oyo ederangeaka mpe basi mosusu baza na maladi mosusu oyo eza biso peut-être bakombo toyebi te mais yo lokolo oza docteur koko explique yango bien ke non malade intel nongo bana hémorroïde na mpe eza bien efongola mpe se ya basi efongola se ya basi mwasi akomi couvert sikoyo mpo azongisa couvert akosala kisi hémorroïde akosala mpe kisi ya bango mpe ya basi ya ye mo mpe ya basi akotya na se oyo ekobenda mai na ye ekobenda basalite nyonso ekause maladi wana nyonso ekosila ekozala lisusu te. Docteur tozokende vraiment mingi na suka nini oyo okoki kolobela na bato oyo nyonso bakolanda yo okoassire bato nini soki babengi yo est-ce que baproduit na yo eza ya bien est-ce que oyebi musala to mpe ndenge nini mosala eza nango oyo nyonso akobenga na ye na nimero na ngai aretrouve na ye amona mpe normal na mosala na ngai nasalaka akosepela mosala eza nango bien ezotambola yango bien nyonso azomona mosala ngo asala azosepela yango aretrouve na mosala amona te Dr Guy ayebi ne mosala napesi nimero na ngai eza na 089 61 42 936 oyo nyonso akobenga 089 61 42 936
on a sa benga numéro wana au CPA na kaka a retrouver makamune normal bambota kopesa bato ezate ti bambota kopesa bato ezate voilà tokomi presque na suka émission na biso na kopesa mbote na ndeko na nga Stopira composition toujours et puis na kopesa pure vie na nga ya kati babimboli agence Badem le boss René Mikobi Troika Ami Singoma agence Ngoma business oyo nyonso aza na besoin voyager akende kotala coupe du monde oyo nyonso aza na besoin mwana na akende kotanga na Russie acontacte numéro na biso bambote na nga mingi eza pa grand frère na nga Joli Mabeka mokonzi ya Rennes bambote na kati ya Mabeka la star Cayenne et puis na baye nyonso bakobanda kolanda ngai MAG soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka